tolamba taba oba tomate ndembe kitungulu taba noir dongo esa sauce lelo to le ka tomate mbuma tomate mbuma ya minene ya minene penza ni bale ndio mkie wana tabana ngi toka eni pangia toka bagua legui kuna pena bagua na tabana hona chika bagua legui on va faire bien c'est vraiment simple hein mate huyu mkie parce que tabana hona izani panzi sana vraiment yana che ile mona mkie ile bele ile bele mingi ya bien tena nzete mkie wana toka wana mipanzi nango yango ile mipanzi ya taba mipanzi nango ya tabi kila tokisa kwa na chegwa baligi na mungwa na girafe mukie na kupili ya mukie na ndembe kaka ndembe tokina ndembe kaka onyo tokina ndembe na chegwa baligi da bizo benga veja wanto benga yango yo benga veja oyo benga ogwa baligi na te veja nanga na te mungwa mukie na te kaka na ndembe na kati ndembe na kati na te na poivron noir ya coupe de la coupe na tena jet mukie ya weto kana donné to kina ngoboye après na mélangeons après awa wana na dongo na date na kataki na to soka mukie na stopper na kataki wana mukie na stopper parce que na on na to kama kuyebe na on mélangeons nous sommes petits comme ça. C'est vraiment simple le plutôt. Non, ça je dis comment on dit, c'est un point pilipili. Lui, il y a na bossa ni fait ah ni na to giso na ai na nga. Na tena 3 ai la 3 ai to kawa. Na fina ngo après, la 3 ai na chawa. Ya ngo na ai na nga. No ara te de ka. Ya ngo. Ça 3 ai à bout. C'est l'envie de finir. Tomate. Tant que les moyens on est pas dans on a 80 nene. Tomate ni ya na yake nene bo. Ni balika. Bon ni nene. Ndenge panda. Ni kana na bana tomate ya mbuma sa tomate nini. O binga ko sa tona ni ya ngo ga tomate ya mbuma kana bon sukala bio nambia ngata nzungu mlela kwa nzungu ah siku na balona mwa nzungu na osankiso na kati na baloli ona nzungu awa siku na mélanger nyonso esika moko mélanger nyonso esika moko aina no finance ko awa ba nyuso tisika moko na zususu dongo nanga baloli na tose dongo mukie o dongo ya fresh penza na sai dongo no ya fresh ni na kati il na boka pilipili oh bio na bio ndina mélange basi sumai tanga basi mai na tie deux pilipili ya moi ya rouge na ya vert et ça la biloko nango awa ça la biloko nango ko no tika ngo toka la recette moko simple mi pantaba ezataba mi pandi avana na tokisa ko pesa tabeza makasi ya tabalo ko memete mema za elemba metaba za musulma makasi avana noana na tokisa kiango na tokisi yango tabana na tabana ko lemba après wana nde bomoni ke na tokisi do na moi kiki miti mukie kaka
après na tomate na fraîche na sauce tomate na fraîche ça na sangisi biloko na tie na yebisi bino donc yango eza simple kitoko tozonga soki ebeli ouais nazongi moi quelques minutes tellement nalingi vraiment la ligne solo nangi panzana te solo epanzana te tala na lia solo nangi bima pe elembi même bimba na ocha solo na sikolo pona lingi te ke epanzana penza non après ce qui ba 5 minutes na zomi na tie solo nanga bomoni na tie solo nanga pona lingi solo nangi panzana te ezami eza elembi mes amis bimba parce na boki solo likolo na kangi skolo zongo la bino après oh my god. Tu consommes les aboutis, après 10 minutes au camp réchaud. Après 10 minutes au camp, tu peux mettre à 10 minutes, 15 minutes, et tu peux caminer réchaud. Moi, les sols ne bisous. Et les mbi, mes panzanités. Les aboyades à Olimba, ça y a repanda. Il y a des amis bimba. Tomate kaka ya makaraboli yango meka recette yo bio ba maman na ngai bo meka ngo pona bino moko na pona ba père ko sepelati ngana ole na père na bana na nga moko lengi na simu oh kwanga simu ma oh my god bo moni recette no se be bo moni on ebeli bona ngi baso na ngi bimbe za mi bimba penza tie musitke na nzu mi bimbe panzani tinna denga ki mi lembi oyo recette yango yo ya tabana tuna dongo na basolo ebeli recette mo kitoko bo mikolamba bo osipela boza desite merci so bolingi recette bo partage yango bozo ba recette bele abonnez chez Maman Lady merci bye.